Voilà. Style na bino musique boya bo imposant au bateau et puis bateau pe ba seper na bino na lolenge wana kota la makoma boko yembela nzambe biso to yebika moto so ko yembela nzambe faut la taka robe moko boye il faut za ndenge moko boye mais bino boya bozaka na ba tatouage ba piercing et tout. Il y avait des gens au bandé qui doutaient même nabino ah bana wana bozo yemba lokwa musique ba rappeur ah bato kisi et tout consort et bana ko les bino et puis na moment là bozaki bana mikie et bana ko stresser bino te kota la ke ba bia tala kutu boye tala boye tala boye. Ah, ndeko nangai, non. Omoni na wesa mnorika moko prophétie ya Seigneur tanto ki bana mike et le bamaka boye été. Po boye bango vraiment po misusu ba yebite. Na sepe loko tuninga question wana mingi bande ko bana biso ke mingi bandolo bana biso ke makoma to excusez-moi la bossani mais molimo mon santo bande ko bana prophète que bana oyo na mama la biso que bana oyo bakunzamba ko pambola bango tombola bango mokili mobimba bakoyembela Seigneur look o bakoya nango ekozala look moko choquant na miso na bato mais ngai Seigneur na tindi bango na lolenge wana po bato babongwana o bazali lokola bango bato babande ko basambelaka vraiment mais bazalaki na look na bango mo balingaka bazoka soni koya na église bazoka soni ko benga na ba chrétien po bamona ke babwaka bango mais basali na nzambe ya solo nde bango wana yangwana na mama na tindi na pesa ke bana oyo po ba yemba mokile ko ningana na look na bango ça c'est na likolo sosola kondima na yo na nzambe ezali et soit bino séparation on a kotala ke Nathalie atika musique ya Kolo Yesu akoma na musique profane et ça nini et les ayo ça leur moi pas si français donc et ça leur moi pas si moko boko tala que leki na bino akomi na musique monda musique ya mokili et ça langa vraiment pas si mingi bisonio ce ça la so pas si to sola kapé bat musu bakansa to sola te to sola vraiment na Nathalie to pesa epetoli to lobela ye mais na ye sabino ka likambo moko omoni na ye samno lisese moko ke moto soki ozali na étoile na nzambe ozala ka prophète apôtre ozala ka nani yebaka ki mokolo oyo osala likambo moko Seigneur asepe nango te satana ko ya na force akoya na armée na yeba ko vanda mobima na nzoto na yo ba koma ko commander yo. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, grand merci à tous les internautes, Exemple et Télévision, Exemple et TV, votre chaîne d'actualité. Je suis Barizi Baza, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez la émission Oyo, partout dans le monde. Raison pour laquelle nous avons à chaque fois s'abonner à un Exemple et TV pour avoir l'actualité. Na information toujours en temps réel. Grand merci à l'équipe technique qui a réalisé l'émission Oyo. Et grand merci à Yannick Chamba Godson, partenaire officiel. Il y a émission Oyo. J'ai le grand plaisir de vous avoir le Lona Plateau. Elle c'est qui Pengani Makoma, famille Makoma. Moment où basala succès, il y a succès, biso tozayi non mikie, nazara pe fanatique ya banzembo na bango parce que zaki na banzembo belé pe banaye ko édifier nga na ba moment ba problème to yembi pe boyo sentir que et même yo pe na dimension mususu ya prière. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous avoir na plateau to solo anaye to yeba est-ce que Makoma ba rumeur ba mambo belé bima sur bango donc bo zapete bo boa ka ba télécommande parce que to solo anaye à long et à large. Je dirais déjà bonjour et bienvenue na Pengani Makoma. Bonjour. Bonjour. Bote na batutu balingaka yo o bazali bakwa otala yo na émission ya Exemple TV. Mbote na bino nyonso tu ba obozolanda biso na Exemple TV. En tout cas nzamba pamboleno merci na ndebo yambi ngai. Voilà, mbote na bino. Voilà. Et loko sepelisi ngai oye ko sala bémission liboso ya église Bima. Toyebi que Pengani famille Makoma bonda ko sambela na église Bima. Ba rumeur ebima ki net bolongwa bima bokoma na bino na église mosusu mais pourquoi kaka choix ya ça l'émission ka liboso bima pour la kisaka bolongwa te to bozala ka na bima non eza pona bongo te en tout cas na yaki kota la apôtre pona pesa yembote yangwana sengi kaka to sala pe awa po na mona ke noto pourquoi to déplacer place mosusu décor nango eza ngo malamu tout ça là
bon eza pe tonga na biso to sambelaka awa na yaki pe na pesa mbote et apôtre yango na boye tellement lokola boza vitesse na ba image mission na bino yango na bokutinga awa. Voilà. Mais sinon, ceux qui ont été la but à voyage na Kinshasa, c'est pour quoi? Ils ont pour des vacances, ils ont pour un voyage d'affaires par rapport à Moussala au Salara au Batutu Bayebel Bino. En tout cas, naya ki vacances awa, naya ki pe pour préparer album pour ko solo la kona ba producteur ou arrondima ça l'album nangai ezali uniquement pour nango vraiment naya ki pour nango naya ki pe vacances na mobile nanga na mwana pour mwana mona mboka. Voilà. Pour moi, mon Mboka. Mais ça fait un bout de temps depuis Bolongwa, Kinshasa et puis depuis Bozara Lissousouté, na Kina Awa, mais tu as des rumeurs, Bamambele, Bimake, Makoma, Bapanzana, Makoma, Mutuna, Mutakoma, Nakanaye, raison pour laquelle il y a un lobby où il y a pour ça la préparation, il y a l'album, Nayo, ou le producteur et tout, mais au contraire, il y a Makoma, Bozara qui en famille ensemble ceux qui ont album il y a Makoma Mobima mais siko comment c'est possible album moi nezalaka ya pengani Makoma Yomoko ah non ezali pona yateke pengani Makoma Longwe Makoma non na Longwe Makoma te naza toujours kaka na famille Makoma famille eza normal toi maman papa mo groupe Makoma na Longwe te ezali album ezali pona makambu ebele pona ko remercier pona ko kumisa nzambe pona ko matisa kondima ya bato oyo kondima ekoyaki o espoir ya makambo ebele elongwaki donc yango wana nasali yango mpona ko remercier nzambe na ngai o asali na kati na ngai yango wana nasali likambo wana mpona ko remercier mpona mokili bayoka o nzambe asali na kati na ngai. C'est par rapport ya maladie obelaki yango wana lobaki non moyen na kopesa nzambe merci ezaka que na salele album. Voilà c'est ça. Voilà. Mais malade wana ezalaki kanda ya nzambe ezalaki frappe o nzamba betaki yo ou c'était comment to ezalika malade normalement de batutu babela mais ekotaki lo na même loboko moko molili na kati wana. Bon loboko molili na ko loboko molili pe kotaki et profitaki mais en tout cas ezalaki pe vraiment ezalaki pona ndenge nga na yebeli ndenge molimo elobelaki biso to ka mingi prophétie to banga mingi maloba ya nzambo alobi donc Seigneur ezalaki na makambo ebele pasai na vie na ngai o na komaki lokwa neti que mutu moko na kokoloba na mokuse kaka que na yembelaki déjà nzambe batu su babongwani déjà pona nga se koki nango donc na komaki neti mafu na kokoloba que soko yenga liloba nzambe moi oui na yebi nzambe nga na yembela ye babongwana na bango na sala déjà musala o ekokaki fallait na sala donc Seigneur asepelaki na maloba wana te il faut vraiment ko kebaka na maloba o to lobaka nini o to ko lobana nini to tebake est-ce que nzamba ko sepa na maloba na to te nga siko na koma ko lobango mingi soki na pona kende église na koma ki komona neti ke bazo tungisa nga na kende église na koma ikana vana nga na ndaku na lie na lali na lamuki c'est tout vie yango wana mais na bosalaki ke nzambe na lola sepelaki na lolenge onga na komaki na ngote. Voilà, donc je salue comme ça Malolo, Maloris la Congolaise, et puis je pense également à Malik Arafat, de quelle bonne manière, Willy Claude Djama, Lina Foukia, Maman na Bracton, Bébé Seigneur, Maman na Brian, et puis Primayel, non, Maman na Kenaye, puis Primayel, et Monica Makamo, Maman na Brian. Mais sinon, le loyo, Oyepo, au préparé album, il y a déjà combien de titres? Il y a 8 titres, peut-être dans mon cas, on a 12. Allez, pour le moment, il y en a 8. Nazo lambango na nous emsu peut-être misbanze na koko mona renati à 12 mais nga vraiment na préférer selon moi c'est le producteur on a besoin na yebite ndenga koloba mais naza besoin vraiment na centralaise na 8 titres na mona ra 12 n'était belé comme Noël Bosso neni koloba ko centralaise na 8 titres parce que bino banda ko sala album d'ensemble 8 album na Makoma to banda ko sala 6. OK. Nasi bat boyebi ke Makoma tondo saka mingi 6 siko soki nga nde na sali 8 na mona ngo ebele pona mesala kaka 6 nde tozalaka biso surtout Makoma nde tozalaka ke 6 so na tie 8 na mona ngo neti na leki mais na mesana kaka mokana nzambe. Voilà, peut-être ça pour une inspiration, peut-être oui, c'est ça, voilà. Voilà, ndeka inspiration il y a un seul Roma 14, 18, 20. Ndeka mokano na kolo mais ngai na préférer nanga 6, 8 non mona ngo belé mais
totalaka ndenge nzambe okamba biso. Voilà. Style na bino ya musique boya bo imposant ngo bato et puis bato pe ba seper na bino na lolenge wana kotala makoma boko yembela nzambe biso to yebika mutu so ko yembela nzambe faut la ta robe moko boye il faut za ndenge moko boye mais bino boya bozaka na ba tatouage ba piercing et tout. Il y avait des gens au bandé qui doutaient même na bino bana wana bozo yemba lokwa musique ba rappeur bato kisi et tout comme ça et bana ko les bino et puis na moment là bozaki bana mikie et bana ko stresser bino te kotala ke ba bia tala kutu boye tala boye tala boye. Ah ndeko na ngai non 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 omoni na wesa mnorika moko prophétie ya Seigneur tanto ki bana mikie et le bamaka boye ete po boye bango vraiment po misusu ba yebite na sepe loko tuninga question wana mingi bande ko bana biso ke mingi bandolo bana biso ke makoma to excusez-moi la bossani mais molimo mon santo bande ko bana prophète que bana oyo na mama la biso que bana oyo bakunzamba ko pambola bango tombola bango mokili mobimba bakoyembela Seigneur look o bakoya nango ekozala look moko choquant na miso na bato mais ngai Seigneur na tindi bango na lolenge wana po bato babongwa na o bazali lokola bango bato babande ko basambelaka vraiment mais bazalaki na look na bango mo balingaka bazoka soni koya na église bazoka soni ko benga na ba chrétien po ba mona ke ba obwaka bango mais basali na nzambe ya solo solo nde bango wana yangwana na mama na tindi na pesa ke bana oyo po ba yemba mokile ko ningana na look na bango ça c'est nazo sabino nazo bakate po batu bolinganga ou be boyoka ke nazo le kaka na émission non nazo sabino ezali vrai o ba vérité msu to lo bakate na époque on a to ndo sala kaka ke to sala interview to zongi to ko beta concert mais ba vérité yango yo et lo bamaka ke boko ningisa mokili na tindi bino na look wana ba piercing ba tatouage ba peinture na mutu po batu babongwa na lolenge bato bazali ko bino bazali basali nanga vraiment sali pe bon azala ba piercing et tout mais arokiko sali ya nzambe donc moto azana piercing pourquoi sali mbela nzambe na bomoito akelio bino kwana nyoso to na oyo o asali ba piercing wana nzambe moka yebi na malembe nenga ko changer ye zoye na lolenge azali wana donc moto azana piercing so ateyo peli lo balanzambo e bimi na katine na bosolo nyoso tu yo ndima yete lo banano avant na ndima yo il faut lo piercing non mama non papa bo benga na no moto na lolenge wana yana pembeni na Yesu Masia nzambe moka yebi ndenga ko changer voilà à part makoma personnellement étant que pengani au bané pour ozwa libakuto chance pe yoka ba musicien chrétien mususu. Oui, nandai ko yoka mingi ngai vraiment nandai ko linga mingi papa Denis Ngonde. Voilà. Banze mone bande ko toucher nga mingi mélodie na ye zaka vraiment makasi. Nando se plané mingi parce que yé pas bandaki mwana mukie aka trop jeune. Nando ko mona ko netike weskizenga. Voilà. OK. Ah pardon. Pour na lobby mingi na sali ba interview mingi. Pardon. Donc comprendre vraiment donc bakangi Azar a choisi, il faut sur la rara. Depuis 12 heures, hein, je crois. 12 heures, oui. Tomis koto qui ba 17 heures. En tout cas, nando c'est pas banze moné mingi pour ndoko toucher ngai. Banze moné mingi bande ko se référer bo speaker bo. Banako se référer n'a pas problème na ba problème ba problème kutu mingi mais na ba Bible. Donc référence moro ezala kata Bible. Na ba Bible na ba pisom. Voilà. Po biso sko bata bima mingi ne ba yebeli biso to zala mingi na ba pisom. To sambela mingi ba pisom tout ça là. Ce que l'on doit banze moné mingi ba pisom, malobana zolo ba pisom na bi nze moné nini oro beta ta mo akapela mukieka. Nzembo mingi na linga pesa mingi. Na ba parole ngo pesa mingi na linga ngo. Nabila yo Yesu nanga. Dan 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 dan. Poete okufela kinga ire. Voilà yangwana. Voilà. Mais le solo moko Nabila yangwana naningango mingi. Mais il se fait que mutumo betenga le solo avec beaucoup tana ipena papa de ningo nengo beti pe le solo question pe zongelinga beaucoup tana na ye na libanda ya mboka le solo ni na betela rayo prophétie ni no ayebisaka yo message ni na pesaka pour comme ça la famille makoma so robetela biso. En tout cas papa de ningonde na monto mona na Suisse. Tant que beta Jesus for life ou na pesi onde motema album wana tondo sa tourner nango to kutala na Suisse ateya kabiso aloba na biso ke makoma na Kinshasa balingi bino mingi mukoni boyana poto banda mi pe na ba France aba makome kita na Kinshasa to banda mi na France na Suisse to kutana na Suisse sikonga to na kutana na zaki vraiment grand fan na zwe bande na ko yamba yete
na otala eka benagi pe mwana muke na otala eka bazo ba en tout cas boko bakaka na makolo na Nzambe enzela obozo pona boponi ezali nzela moko ya pasi pe ya esengo donc pasi yango ezali nini bakochola bino bakofinga bino me bino bokanga matoi na bino bokaka Nzambe. Voilà na kanga maloba wana tellement lokola zaki idole nanga. Non pas du tout. Non kuto Kinshasa te. Premier album me bandi ba tourner na ba France tout ça là na Suisse. Ndeta to kuta na bio et tout chakinga na otaleka boye. Nazo mone le quoi ange ko pona tellement na linge mingi. Donc voilà. Voilà. Natangwana. Voilà. Et là on est soit kayo jusqu'à présent kota la ndenge famille makoma ezalaki. Nandenge botikali lelo parce que Nathalie makoma net azarasu na binote ndenge bozalaki ensemble et soit bino séparation on a kotala que Nathalie atika musique ya Kolo Yesu akoma na musique profane et ça nini et les ayo ça leur moi pas si français donc et ça leur moi pas si mo bokotala que leki na bino akomi na musique mondain musique ya mokili et ça langa vraiment pas si mingi bisonio ce ça la so pas si to sola kapé bat musu bakansa to sola te to sola vraiment na Nathalie to pesa pe toli to lobela ye mais na ye sabino kali kambu moko omoni na ye samno lisese moko ke moto soki ozali na étoile na Nzambe ozala ka prophète apôtre ozala ka nani yebaka ki mokolo oyo osala likambu moko Seigneur asepe na ngote satana ko yana force akoya na armée na yeba ko vanda mobima na nzoto na yo ba koma ko commander yo eloko nyonso osala kutu ezala pire koleka na bato baza kuna mokili o kutu bandimela ki Nzambe te ba ko sala ngote e komi lokwa neti ke eloko moko ekomi ko kamusa bato e komi ko kamusa to ke asali boy e ba tinda yo osala makambo ko msusu ozui whisky o mibwaki na nzoto ou bien o meli cigarette ponini eloko moko afwe tuba bato mitema ba chrétien po balela po satana zo lokumu donc na yebisa bino bandeko na ngai sala biso pasi mettre lemba ete aleki na biso toujours to tiake na babondeli toujours po Nzambe azongisa ye na sa makolo na ye. Voilà, po Nzambe azongisa ye na se ya makolo na ye toke na biso déjà maleme na rochité po na rotikela pe baninga mususu mais sinon lelo yo to s'étonner ndenge obimisa album no ya 8 titres. Est-ce que Eurozata na nzembo moko te obenga bayaya na yo na leki na open Nathalie lisusu po bozongisa yisu bo sala so ata ma featuring moko po pas album no ya liboso obimisa hormis na groupe makoma mais et ça la pena ma featuring moko ça la susu bien wana mo pifo wana ndenge ezalaki ya makoma ensemble en tout cas nakolo bake album wana ezali ndela bai kokumisa Nzambe kusenga Nzambe merci na ndenga big singa na maladie na makambo ebele et puis pe na sali yango pona tekena la sabato na sali lo nanga moko non ezali pona ko remercier Nzambe bande ko nanga ba oyede ngai bazali ba Nathalie azali ya Adu mazali ya tutala azali tango boyoka Nathalie bozala choqué te parce que Nathalie ndazali wana azali mwana na Nzambe nde ezali wana kutuke Seigneur kutuku osepela makasi ke Nathalie alakisi mokili ke na zongeli nanga muziki ya Nzambe po muziki ya mokili pesa litomba te ozwembela mokili bien sûr et lesa yo ozwa mbongo mais yebaka una suka mokili Nzambe na suka na yo Nzambe rotuna yo oyembela ki nani kotango bana yembela mokili pona lia Nzambe aloba est-ce que ngala za incapable pona ko lesa yo donc yango la fu batu bayeba likambo wana mais bande ko nanga bazali toujours na sima nanga à partir ya oyo album oyo bo mona bango pe bakoya ba na ba concert bakozala ba conseil pe bazali do marme belé. Voilà, au Betil Solo est producteur, le so producteur mon monani maza producteur mondain à produire un musicien il y a mokili au robot ya rozwa to rozwara producteur au fazaka chrétien na robo ya moto aza moto Nzambe mais misala na yezali Nzambe ne mto ko juger ye ngai naza na besoin na tombola ka monene na Nzambe moto wana soki abanga Nzambe soki abanga Nzambe te Nzambe ne mto ko juger mais na ko sepela mingi moto oyo to tambola toza maloba moko lolenge moko aza chrétien azo sambela Nzambe abanga Nzambe tambola na mibeko na Nzambe po soki ya aza ko tambola na Nzambe te azo sambela Nzambe mosusu azo sala bakambo ya molili to tambola nzela moko te to za toujours na ba disquite to za toujours na ba mise attendre balobaka mes attendre ya lobby boye mona ngala lobby boye to koyoka na bien te donc voilà incompréhension ba ozala po nini to tambola nzela moko te donc yangwana mais na sengi na ba producteur o bazana na bolingo na Nzambe o balingi ba produit pengani je suis là nazali maboko polele boya bobenga Yves
Ivipan numéro ne bato boye biango beba benga yo nde to salina yo boyo za na numéro nanga comme ça naza maboko polele pour na mutu nyonso. Voilà. Est-ce que maman Laure sera bien que bossa peut featuring un album na onzima? Pourquoi pas? Non, boya pona nini. Aza mosani na Nzambe, ngape na za mosani na Nzambe, biso surtout tozali bana tata moko. Tozali bana tata moko tozoluka kaka fongola na lola Nzambe ayeba biso, Nzambe akoma biso na livre des souvenirs, ayeba misala toza kosala na koboya te avec plaisir. Mais na kotuna molimo yepe azala pe yebiti na nazolo babu na masese avant ayemba nanga pe yepe fatuna molimo ngape fona tuna molimo soki nzela ezali polele pona koyemba na ye na kokene ngulu te po il faut ko banga na Nzambe kotuna na volonté ya Nzambe. Voilà. Kotuna volonté ya Nzambe nde par là to comme na biso na suka na rotika yo pona rotika ya baninga mususu mais batutu batali yo ba ko retenir message nini et puis le lo yo utaki penza na pene ya kufa okomona liwa boye mais Nzambe wana bikisi yo pona ko fortifier moto ya hôtel azala mbeto hôpital moto pe akuta na kamoko ndenge moko na yo oko yebise nini a garder espoir message nini o ki ko pesa peuple de Dieu nyonso o bazana pasi o bakuta na pete na kamoko na yo. Amen. Na oyebisa bino bandeko nanga bozolanda ngai vraiment très bien. Yesu Masia azali nganga na banganga, munganga na bamunganga. Nzambe na lola basakala na yete. Seigneur Jésus-Christ okabia kobikisa yo akobikisa yo. Na osenga na bandeko nyonso tu Nzambe abatela bino, apesa bino makasi. Atondi sabino na kondima pona ebiki eza facile moto azala kata mbeto na hôpital bakangie na maladie ya cancer bakangie na maladie ya sida ba prostate makambo belebele maladie ya sucre yewa Nzambe na lola bikisaka bo perdre espoir te poso ika kolongoli kondima na yo pa na Seigneur ke Nzamba ko bikisa yo te yeba kende kolanga okokufa na maladie wana Nzamba ko sunga yo te parce que ocholi kombo na ye omoni kazali incapable Nzamba sepelaka bongo te na osenga na bino bo tondi samba na kondima vraiment ke Nzambo bikisaka Nzambo abiki saka bato na maladie na mbala maladi na mbala laxike maladi ya maba Nzambe wana za capable ko bikisa maladi kuto babengi sida cancer onini a capable ko bikisa yo mais yo nde mi pesa vraiment pa inaye zala vraiment na kondima sambela vraiment na bosolo nteke abikisi yo lobi nango komi milangwa lobi nango zongeli bondumba Nzamba ko frapper sous plus ko leka wana en tout cas ezakara na Nzambe kamta ko bikisa maladi oyo minganga te ni bokoko eloko te kaka Nzambe soka décider okokufa soka lobike okobika mais bionde tambola na mibeko na ye na nzela na ye respecter o Nzambe alobi na kati na yo o asengi na kati na yo wana ndoko umela komona bakoko na yo ba docteur ba kofongola monoko ke nani abikiso na maladi oyo tango yoko yambona na monoko no eteke ezali Nzambe mutabikisi yo lokumu pe ba ange babeta ka fanfa po otomboli kombo mosusu to tomboli kombo na Nzambe. Amen. Amen. Voilà, amen. Et salut bien, vraiment. Comme Nasuka, donc c'était la Pengani Makoma. Batutu Botali Penza émission Oyo. Bo s'abonner mingi vraiment un exemple de télévision parce que Awande bo reçoit toujours excellence na ba émission Nabino. Je vous dis encore merci à Malolo, Maloris la Congolaise. Gilles Monamputu Yaïget Kamazi, je te salue le papouche, hein. Franklin Bissilou, je te salue, Bruno Aruna E19. Vous êtes tellement nombreux, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Bota l'émission Bandeliti Souka, il n'y aura pas publicité, on a été YouTube, Baroko, on a Bota la Rango et ça l'ira bien. Et puis, vous s'abonner, vous boire qu'il a commentaire, na ba j'aime et ça l'ira bien. Natikeli au micro, tout cas bonatana vocalement bien. Na pesi ya mbote. Tellement. Vocal ya mukie, bayo kala bwana ya mukie. Yezoke namboka tata. Naimba? Na banda? Eh, OK, to banda. So la kondima na yo na Nzambe. Ezali fungola ya likolo. So la kondima na yo ipai na ye. Ezali fungola ya likolo. So la kondima na yo na Nzambe. Ezali fungola ya likolo. So la kondima na yo ipai na ye. Ezali fungola ya likolo. Fungola
ya likolo kondima na ezali fongo ya likolo pa na nzambe. Merci na Yves Pan na ba ndongo zo soutenir ngai na benga ke manager ya Pengani Makoma batu nyonso to balingi ba produire Pengani Makoma bobenga papa Yves Ipan boyoka ndenga ko Sabino. Merci n'apôtre Bolia, apôtre Emani Bolia. Merci mingi l'église Yabima. Merci l'église de pasteur de la foi, évangéliste Roger Baka, bangonoso prophète Makasi Mangala, prophète Nabima. Merci mingi na Esaïe Diluka. Merci. Bye bye. Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus.